biso bandeko ya disok et surtout bandeko ya parti politique oyo bengami Convention chrétienne pour la démocratie, CCD en sigle. Tosengi na ba militant, na ba militante nyonso ya CCD. Bazala mokolo ya lendi. Na côté ya bandeko nyonso ya biso ya lamuka ya parti politique SID. Ya président Martin Fayulu Madidi. Bazala pe à côté ya parti ya Nouvelle-Élan. Oyo ya mona mboka président Muzito. Na bayebo ya biso. Il y a Convention chrétienne pour la démocratie CCD banso na ba kinoise ba kinois to bengi banso à partir ya 8h tozana sitting liboso ya siège ya Seni eza wapi na boulevard 30 jours kaka peme na gare centrale tokozala wana kubebisa biloko wa batote tosa oyo to bengi lelo ba condition ya Covid otamula na ndenge elongobani tozala wana pona sitini wana pourquoi tokei pona koloba non na politisation ya makambo oyo etali Seni tolobaki pona mwana mboka oyo babengi ye ndeko na biso Kadima slogan ezaka moko Kadima dégage présence ya Kadima aza ndeko na biso mwana mboka moleka oyo azaki Dirkaba Etienne Tshisekedi alobaki aza ndeko ya UDPS tokokozwa moto ya président aza responsable azaki ya parti na Afrique du Sud akendo zala wana te tolobi tolembi tolingi Seni ezala dépolitisé oyo toyebi ke moto azui tala bitumba na biso yango wana yango tosengi na bana mboka banso à partir ya 8h oza congolais oza congolaise eza teka po oza parti CCD ou bien oza Nouvelle-Élan ou bien oza SID mais banso tozala wana pona koluka dépolitisation ya Seni na biso yango tobengi bino tozala ebele wana eza bituma tozo bunda ezala barame na kati balkanisation oyo tozo mona mboka na biso elingi kokende lelo tokomi na Uganda oyo tobunda tobosani ndenge ezaki bitumba kisanga tolandi même déclaration ya Rwanda yango biso na disoki tolobaki ba lelo ba force ou bien ba pays oyo ekotaka déjà na bitumba oyo ezaki ya agression ba pays wana ekoki koya te koloba o biso tokoti na mutualisation parce que après pays mosusu ekokota ekoloba biso pe tolandi bango mboka ekokoma na mbiringa nde tokondanaki mutualisation oyo esalemi sans que eleka na parlement eza lokola président république Félix Tshisekedi a violé encore constitution comme d'habitude donc tosuki wana tosengi na bana mboka rendez-vous à lundi à partir de 8h banso tozala wana pona sitting devant Seni avec comme objectif dépolitisation ya Seni avec comme objectif Kadima dégage. Merci.